Aïe, c'est arrivé, femme. Je vous présentais la gamme très éclaircissante à base de collagène et l'escargot. Très efficace, nettoie la peau en profondeur. Vous êtes intéressé? Contactez les 06 44 03 49 15. Vous ne serez jamais déçus. À très bientôt. Bonjour, mbote na bande konyo sotu, mbote na babone nyo sotu ya Asso TV, mbote na bande ko oyo ozala abone ou pas, mbote na biso iyango yo na nzela ya mama Asso wazali boso na biso sotu na kati ya chaîne na biso Mama Asso TV. Bongo lelo toyaki na titre oyo et lobby brisement. Donc brisement et linkoloba komi buka, komi kitisa, je sais pas komi longola, komi buaka, donc komi buaka na se, komi tika na oyo ezali ko empêcher yo kati na bomoi na yo po opusa na liboso na Nzambe kolo yesu na biso na bomoi. Donc yango na yaki kotaisa bandeko na nga pe ndeko moko yo mtozolanda nga na ngonga oyo to na ngonga oyo ekoya sima nebeke Nzambe akosala ngolu akota na motema na yo ozwa quand même quelque chose na kombo na Yesu parce que oyo tozali koloba ezali bobele maloba oyo Nzambe isepe atiaki mokona leo na monoko na ngai ndeko na bino pona yo pona ye kuna pona biso kuna pona biso nyonso to pona bango pe aussi parce que Nzambe akabolaka te aponaka te mais asalaka na moto oyo alingi pe na tango na ye. Donc tango na yo j'espère et je crois ezali yango oyo eli koloba nini na yaki kotaisa ndeko moko zala na courage ya kosenga brisement kouta vraiment epai na nkolo pona bomoi na yo ndeko na ngai lobi ke yo olingi kosambela mingi ndeko na ngai lobi ke yo olingi kolanda nzela na Nzambe ndeko na ngai lobi natangaka Bible ndeko na ngai lobi Nzambe ayokelaka nga Nzambe na ngai alingi nga Nzambe na ngai azalaka na nga monde nga sali wana kuna po azalaka na nga azalaka pour nga azalaka contre ba misusu toboite selon conviction na yo ndenge osambelaka rapport ni ozaka na Nzambe na yo oyo ndimela nini oyebisaka ye c'est normal oloba ba monso tu oyo olobi mais est-ce que eloko moko na kotuna bison surtout est-ce que tu as brisé brisement eza na makambo ebele brisement na ba vie na biso eza na balolenge ebele nga na lobi chaque dimanche nga na kovanda ndako te fona ke de lingomba na ke ne kosanga na baninga pona kokumisa Nzambo na bomo ya kela yo na ngai me na sima nango na moto matongi na sima nango na moto ko ima na sima nango na moto makanisi mabe pona baninga na sima nango naza wana toujours ko se moke na baninga pe na sima nango na lingi soki na lingaka yo te kingani pe alinga yo te eloko na tel me vandikati nanga même na bondeli ndenge nini même na sali ndenge nini eza pasi po Nzambe pambolanga na yango ndeko nanga kolemba te koyoka pasi te na ekopesa ka courage soko zaka na biloko ya ndenge wana kati na bomoi na yo senga ka Saint-Esprit asunga yo a briser yo pourvu que olanda nzela na Nzambe no na bosolo pe na malamu nyonso tu. Certes na vie moto moko te aza spécial, moto moko te akoka biso nyonso toza na ba défaut na biso toza pe na ba bien na biso.
yango wana esalaka nzambe azokobatela biso kino na mikolo oyo tozali nango na ntango na se na moi oyo toprofite nango na malamu. Nazala motema mabe na moto te, nalinga kosalisa ndeko na nga na oyo nga nakoki na moke na nga na makasi na nga nasunga soki nakoki nakoki kosala mpe koleka nzambe te, nasala ndenge oyo nga nasukeli mpo ya mingi nzambe moto akosala mpo wana mpe eza défaut ke nalingi peut-être nazwa place ya nzambe ngafo nasalaka ngafo nasunga famille ngafo nasunga yaya ngafo nasunga camarade ngafo nasala boye nazongisa boye tozokobosana ke nyonso befort wana avant nasala yango esengeli kosenga nzambe na bomoi oyo akela ngai na yo atalisa nini nakoki kosala mpo nyonso to wana eleka malamu. Mais soki nalingi ke ngai nasala na kingai, c'est parce que nazaka brisé te, c'est parce que toza brisé te. Yango lo na kotalisa biso eloko oyo ebengami brisement eza très important. Toluka nzamba brisé biso na molimo impudicité, nzamba brisé biso na molimo ya molangwa, nzamba brisé biso na molimo ya kobunda na biso na biso, nzamba brisé biso na molimo ya kobenda na biso na biso, nzambe a brisé biso na molimo oyo kolobaki nga soki na kangeli yo kanda na limbiso kati mkona kokufa okokufa okokende ni felo. Donc ça sert à rien. Et sengeli kosenga brisement pour biloko wana ebimaka na kati na biso te pour moto andimela yesu na bomo na ye comme Seigneur Sauveur faut azaka na pitié ya moto oyo aza face na ye. Même si ndeko kosala mabe faut yoyokela ye mawa mawa wana nikolasa koza bolingo oza brisé kati na yo po tango toke ndeko na oyo sala mabe mawa, ça veut dire que oza capable ya ko prier même pour na ye. Mais ceux qui ne connaissent pas la mabe, ils osa brisé te, osa capable de rebondir la pona été. Or moto ça la mabe, okoko ina été pour yokela été. Okobo ende misala o eza kati na ye. To bunde saka o eza kati na mutu mais non mutu. Yango singeli na biso ko bondela kana oyo. Ozomona kiza mabe kati na moto wana. Keyo ina moto wana. Okoma moto na ina ye parce que non okoki ko ina moto na mokilité po yokela moto te ngai na yo tozokotala na o tozokola émission o na lelo pe na mokolo koya tokila makaka kati na nkolo toluka brisement na nyonso tokoko sala okoko za ministre okoko za président de la république okoko za mbongo soki ya modèle nini bana ebele tokozanga bana kobala tokozala célibataire mais tant que vous a brisé te na bomo ina yo ezaka pasi ezaka kapasi nzambe vraiment aleka na ko briser biso makasi na babiloko musto mona ke na mon importance te to mona kaka omoni moto kaka bo motema no ebebi. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi et c'est que c'est dans le Saint-Esprit a brisé yango pour ozala libre. Tous sont réellement libres. Autant que libre, na liberté. Mais katina nzambe, katina molimo santo. Vraiment nzambe asunga biso. Tokokate moto moko te akokakata moto obiso ne tozaka be ko mekola, tozako mekola. Mais toko kosala makasi na nzela ya molimo santo totika oyo ezoko election na bamitu oyo ya mabe. Et puis tozala na courage aussi ya koyebaka kosenga pardon pe ko pardonner. Courage aussi ya koyeba kolobaka bo solo ke kokosa. Yo ndekoza toujours lokuta luka brisement. Yo ndekoza wana soki okosi te moyete. Yo ndekoza wana osololaka na ngai ona zotala yo mais soki na pesi mukongo obeti ngai tozali 50 biso surtout okumisaka biso bandeko nanga baninga nanga bayaya nanga mais soki topesi mukongo yo mukonzi yo leki yo sali eza yo te. Il faut kobundisa esprit za kati na yo kosenga Saint-Esprit na ngolu na ye aya ko briser.
ceux qui va briser nyonso tu wana le Saint-Esprit va briser nyonso tu wana kati na biso tokosambela nzambe malamu tokolingana mingi tokosala na mabete tokobanga même kosala lisumu tokobanga même kokanisa mabe mpona ndeko totala kaka tozo exemple moko o décider lelo Saint-Esprit Yako Sunanga. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est là à côté. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Azela kaka obengaye. Soko bengiye lo lenge oyo kolo esmansia na solo ki ya sisi mosana na se azonge patata. Ma koti ka biso bitikete atinde biso molimo santo po aya ko sunga biso na nyoso to na ngo besoin. Soki yo bengi Saint-Esprit ngai na to bengi Saint-Esprit akoya akokota kati na biso akosala misala o biso tozana ngo posa na mitema so to fongole lié motema. To mekaka ko décider que ngana lingi na ngali suko za binemi na batute Saint-Esprit ko sunganga oko sentir soko fongoli motema na solo ngai na yo to ko sentir notre puissance une autre puissance o ekoti kati na motema na yo epesi yo kimia pe epesi yo na décision ya kozala suna na batute. Il suffit qu'à benga Saint-Esprit. En tout cas, lelo nazaki pe na posa na solo likambo oyo pona ndeko moko. Tant soubeza ka pona nga moko. Tant soubeza pona yo mutozola nanga o kurana na ngonge koya, tant soubeza li pona bango kuna, tant soubeza li pona biso nyoso tout. Donc voilà. To luka brisement, to senga brisement na nkolo, kati na babo mo na biso, brisement na nkolo. Kati na bavi na biso na kosala mabete yo kosala nga mabete to koumela biso to na sela makona Yesu parce que moto andimela kolo na bomo na ye na bosolo akoki anokenka kozana ennemi na gauche ennemi na droite non moto nde azala ennemi na yo comme ndeko na bino mama so devant bino je dis toujours moto nde akoki kozala ennemi na nga soki ya lingi par rapport à Nzambe na asambela soki Nzambe na autoriser que okoki ko sambela nga uzalaka okoki ko zana binemi okoki ko finga ka mama so okoki ko tonga ka mama so okoki ko niata ka mama so mengai na kopambolo toujours et engagé kaka ye mengai mama so ona za ndeko na bino na liboso na bino na ko zala ennemi na ote po Nzambe ngana ndimela alikwaka kimia alingaka te ofinga osala boye ozongisa boye mabe pona baninga akozana sengo na ngate alors soki na respectaka Nzambe wana lokola na respectaka ye lokola na lingaka vraiment na ngolu na ye apusa nga makasi pembe na ye na kosala nyoso to wana te na koyoka mawa pona yo ndeko nanga na koyoka mawa pona yo tata nanga na koyoka mawa pona yo mama nanga na koyoka mawa pona biso surtout oyo tozali kotambola lolenge oyo vraiment esingeli te nami kokite na yaka toujours komeka na sengaka toujours Nzambe asunga pe ngai lolenge moko to sengaka asunga pe yo mtuzolanda nga asunga biso surtout parce que tozaka kaka ya kokoka te to luka brisement to senga vraiment brisement est très très important na eloko nyoso oyela ka okata motema nyoso tu ya muke na ya munene oyo komona munene wa muke parce que eloko ya muke ezate lisumu muke te munene ezate nyoso ya ka lisumu eza na melaka mingi cigarette eza lisumu parce que nazo détruire nzoto nanga na nzela ya cigarette lobi na kozoma malade tuberculose na kobela makambo ebele na nzoto nanga donc ça veut dire que naza ko détruire eza lisumu Nzambe a brisé biso na nyoso tu tika ete Nzambe apambola biso yo moto otutami na nge kolobake mama asaza liboso na biso awa pona kobana kombo ya association Louange Solidarité otozaka toujours na babalabala ya Paris pona koede bandeko na biso oyo babengami bongo ba migrant o bauti bamboka na mboka bayeme bazana bisika ya kolala te bana biloko ya kolia te biloko ya kolata te yo mtu ozana pantalon na ndako ozana sapato ozana robe ozana liputa wana nyoso tu omoni keta mtu ozana mibale misato ekomi mwa ebele benga association Louange aya kozwa o wana ya likolo pona komemela bandeko na biso tozana balabala un week-end sur deux pona kopesa bango café to na lipa to mikate yo moto otutami
benga biso na ne fiske 1 euro na yo, ne fiske 50 centimes, to akozela kango mwa lipa na magasin, to mwa mateka pona kopesa bandeko na biso café na balabala, nzamba kopambola yo. To tie pe aussi ba foulard. To tie ba foulard aussi pona kaka koteka te me kosala échange contre 20 euros, so kopesi biso 20 euros, to pesi yo foulard, etikene na souvenir. Na 20 euros na yo wana eko aider 3-4 personnes dans un petit déjeuner, nzamba opambolo te akopambola yo. Alors ceux qui bokanisi Saint-Esprit toucher motema na yo, luka association louange osala don na yo ekozala malamu, nzamba kopambolo parce que ozo semer pona bandeko na yo na bisika ya malamu. Tikete molimo na nkolo ekamba biso malamu. Tomonani bon mbala ya sima. Yom to kwa émission oyo, je suis sûr et certain par la foi nzambe akotoucher motema na yo oluka brisement. Tikela biso message na commentaire na oyo ou comprendre oyo ou sungami na zaya molimo santo pe ou partager émission oyo ekozala malamu nzambe ozanga opambola yo te yo ndeko ozali abonné te abonne-toi. Maman so azawana votre motivatrice akoya toujours na lisungi ya molimo santo soka sungi to ko ba ko se motiver biso na autre zokoka te. Nzamba pambola biso. À très bientôt. Je vous aime. Abonnez-vous. Merci. L'association Louange au service de migrants de Paris. Un week-end sur 2, nous sommes dans Paris pour une distribution du petit déjeuner auprès de nos amis migrants. Pour faire un don, composez les 06 48 44 77 60. Merci. Nous faisons notre distribution comme tous les samedis. Hein. Voilà, il y a quelques migrants qui arrivent et que Dieu nous soutienne parce que c'est pas évident. La misère est palpable, les gens nous réclament beaucoup, donc merci.